tu fais des choses bien en Zambie, je te suis parce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Mais si on a montré qu'il y a bien les gens je te laisse même si aux archibishop, si évêque, si qui là, je m'en fous de toi parce que tu ne fais pas les choses de Dieu. Dans le lobby, oh sali bien, oh mon a bien, oh sali ma bébé pour la Galanzelani. Terbinonde ba mikumi sabo, sali ba plein à ba stade de martyr. Oui, bozaki vraiment ba to ba yokana ki donc to banga na ba serviteur de Dieu nzamba tombo. Tant autant ba bombe nzamba tombo la ki bango to mon appelle ba deni les sona nzamba pas tombo la ki bango ba sali pe ba plein to mon appelle église oui. OK zaki nango te obiso to ndo ba tant pas to na ka tsenyo to ba kité. Mais les autres ko comprendre to mon ke bazaka bato. Na sima ki bato wana bana ba bakamu na bango. Na bango ya bobo job na bango ti auto bango nini. Comment un serviteur de Dieu ko le kana na télévision pour défendre les abouzo. Banda bango lobby. O babanda ko pesa valeur na qualité ya mosala ya nzambe wana. O babanda ko pesa mai na valeur wana na vert. Mais le bébé ba pesa na kopo. On monite tozana to tanto comme lelo. Si tu n'as pas sage au kweya. Et surtout na bango ba to mi benga ba bishop avec bon ayebi na ngaiti. Ce sont les gens au ba memi ba tu ne perdu. Denis les lobby. Ba to o ba krena ki nzambe na ndela Denis les e belé lelo ba zongi na makoto ba ça mabe. Parce que belé biso to telemi awa balobi yo otelemi wapi ya wana zo senga bino bo s'abonner vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bo mona ba gag ba émission éducative boni bo mona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso to telemi ba kona biso les sikolo. S'abonnez alors massivement. Ici, abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika. Que non, on a dit vraiment qu'on a posé Arlette parce qu'elle va bien. On a vraiment monté na peine mon Arlette na c'est au CP là na émission vraiment donc on dit qu'il y a côté Koloba et puis na melane micro quoi. Ba fana batana dit laisser donc vous s'abonner massivement on a dit suivement na ba chaîne de ça grande dame quoi. De donner mais un peu que je me Arlette ça vraiment grande dame. Bonjour Arlette. Bonjour, merci Dandy. Bonne. Bien. Kimeza Angola Nzambi. Za watu na Arlette azo panjanteke. Kani na sema que non akoloba tout sauf rien. Pour y écouter pendant le bayenda melande micro. Amela biba verset bible. Pour y écouter là vraiment mais baté aux arama pasteur. Te kusambila la mingi. Kubanga Nzambi na oto sa parents. Mais bato ba ke Arlette azara ma pasteur parce que ba verset bible ka pesa kai. Donc tant azolo ba mbala moko. Où ça on ndeni pour makambo. Comédité hein. Moi surtout qu'une église. Et là moko tonto que prière. Ba pesi verset biblique ba tangi yango na église ba tangi ba teibi soto yoki mais tant tozonga na bandako ya de famille to bossa na totanga yango te donc il suffit ka ba tanga yango na église ba pesa biso yango na église ba teibi so na église tozongi mais so ozongi yo mo vraiment na ndako aux 8 ans aux exemple ndeti to pesi lokwa aux ndeti ba teki biso ba ki na Genèse 27:5 au tangi non Isaac oui Rebecca attendu tant Isaac bandai ko lobana aba ke lukele donc yoki yango ya rotinda Saul akendo ko lukanya mabo makwa pambole moko vandi vraiment c'est verset 5 wana ka 27:5 au termine Genèse on soit pas par non ko le peut-être opposant qui na ka église donc tant tozonga banda so tozo attend ko méditer au mona ke mémoire mariée na biso ko funga na ko tanga bible ndenge za mimi ke non ba so verset bible to koma wana to négliger ngo bon za ngo bien faut quand même ko méditer ngo c'est la que donc force n'est que méditer et on doit apprendre ma fan là oui ko méditer l'idée na commence trop na recherche so exemple ba pesi biso ba lobi ki na totanga na Jean 10 ba tangi yango na église oui amen to zongi mais na nga mo so na 8 ans fona na totanga Jean 10 pasteur albaki ba lobi les voleurs vient pour dérober égorger bona totanga o bien na comprendre ngabi oui eza ndenge ba teyaki moi ma force c'est méditation mais dans Genèse et Apocalypse na bi nanga ba verset na so tout na bi verset so tout mais quand même mutazala na mo verset clé na ye donc si son ala liboé o bisinga no sublime la muka puis som 91 lobini donc et on est comme répétition nanga donc comme verset clé nanga na la muka nanga no puis som 23 lobini na otanga ngo na lo ba moko on a ça déjà na mutu parce que tata otanga ba verset nyo surtout mais faut ça na ba verset clé na yo et ça la force voilà faut da ba verset clé na yo ndo tu ko lo bana biso mais est-ce que mutu o ya méditaka trop et que non mutu pas banga nzambe parce que excès pour méditer dès au sala que o banga nzambe ko tana vraiment la crainte à Dieu et ça bon non pas seulement que mutu a méditaka trop banga nzambe té mais non de un surtout de la volonté
dans la volonté à méditer obité mon eloko nyonso ezaka efo matona na posa nango motema eza na posa te ata osali reza kwani basala bana délivrance mwana ndoki osala délivrance so motema ese kangami otika te so intervention nzambe te bike mwana ndoki otika te donc faut ça déjà un na posa de deux obité nga za posa na yebe loko balobaki frère balobaki bien il y a des fois peut olanda na ba télévision ka ba ki verset mo na yoka ki on mena tangango du fait que ya kota ba volonté en tanga bible du fait que déjà ya kota motema ne funga ma posa wana tu as saint espoir ko sunga du fait ozotanga ngo au fur et à mesure ozotanga ngo mingi oza tout près la présence en nzambe nzamba osungo mona ke 30 nezo kota na kati mona ke mara mususu o ezake ya berrer mususu ba défaut na biso tanke bo moto mais ya obando tika ba blo mususu sanke ba ye biso tina tanga verset na ngamoko otengi pino ka motema no ezikimia mususu po tangi ngo yoka penze ko salio passe ko tubio na motema bité likambo ba pekisa na bible mais nga sala ngo qui passe moko obino je laisse je continue dans la présence de Dieu excès à méditer excès à ko ume makola nzambe ndesa ke no akomona mo muke connaissance et maman nzambe ndebo mona kae ndenge nasi bo sepelane quand même ndenge ya sara d'intervention na ye siko na ito to basé vraiment moi liso na biso to yeli vraiment la plateau nazo mona ntake mwana nzambe maraboto ezo leka leka na minto mama papa nso de Niles papa je te salue mais bazo bimisei na ba qualification moko ebele bazo benga er moko mukala ya Elia mwana nani o ba oti ko mutakalize nani Peniel o aza mukala na ye o aza boya aza sankara na ye aza boya ba pesa ba kopa basi mais tant que yo za mwana nzambe nde ozo landa vraiment que papa na biso molimo o biso ndo tala ye tout en zone de kodi ma l'époque surtout tant to dara na wizele wana vraiment ton jour no bazo pesa e ba titre nous comme bé en tant que conseiller nzambe yo en tant que servant de Dieu moi la nzambe et zo ça là vraiment ah oui nous Holandango na Hollanda ça fait mal oui ça fait mal comme to baka tant ozaki na ndako to tala bango na télévision vous avez aimé tozotanga moi c'est maman Chako oui personnel et non ngai c'est visible donc ozo lula na motema bite nga penza ifuna saka eloko moi je suis esthéticienne na ndo linga esthétique funa tele tsaka batu funa décoraka donc ezaki posa na nga na yo ça l'esthétique donc kota la bango déjà c'est bazaki ba icon bazaki ba toton tota bango tu sais que même aujourd'hui il y a des gens oyo la place to banga nzambe to banga ndeba pasteur nous prenons seulement les serviteurs de Dieu les que to banga nzambe to bando mona bango dirait ba demi-dieu oui parce que tout ça ba demi-dieu parce que la Bible nous dit tel qu'il est tel que nous sommes maintenant aujourd'hui to yebaki que bango ndenge bazalaki il y a quelque chose il y a bénédiction to bando mona poto zwango donc directement dans nzambe nzambe kopa mbola mtete photo par rapport dans nzela ba serviteur mais lelo eza auto za quitté ba to pe ba na kati ba ignorance wana ti lelo ba olanda bango baza mais quand moi na tana ke na olanda bango ti quand tu fais des choses bien nzambe je te suis parce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi mais si on a montré qu'il y a bien eza na kati note je te laisse même si aux archibishop si évêque si qui là je m'en fous de toi parce que tu fais pas les choses de Dieu nzamba osenga parce que Bible le dit o sali bien au monde bien o sali mabe kolanda nzelani et tant que serviteur bino nde ba mikumisa bo sali ba plein na ba stade de martyr oui bozaki vraiment bato ba yokana ki donc to banga na ba serviteur de Dieu nzamba tombola donc tant autant ba bon nzamba tombola ki bango to mona pe ba denile sona nzamba pa tombola ki bango ba sali pe ba plein to mona pe l'église oui OK zaki nango te o biso to ndo ba tant pas to na ka tenyo to ba kité mais le lot to comprendre to mona ke bazaka bato na sima ki bato wana bana ba makamuna bango bana makamuna bango parce que ba Bible bi ba lobelo mabe ba kuto na ngote ba makamuna bango ça dit makamuna to bana makamuna bango ya bobo job na bango te auto bango nini comment y a un serviteur de Dieu ko le kana na télévision pour défendre les abuzoba maintenant les gens babanda bango lobi o babanda ko pesa o valeur na qualité ya mosala ya nzambe wana o babanda ko pesa mai na valeur wana na vert mais le lobi de ba pesa na kopo parce que baba ndesinga na baseke lobi bando kosa no bambino biso mais un mot open de la thème baba ninga ba sala nzambe que non pasteur tel azalaki na abota sona certaine si au table émission na intervention na mi ça alors tu m'as toujours ba ninga ba sala nzambe parce que mo pango e komeli so yo lo bana ene sini parce que y a mi mona que ya vraiment ba pasteur ba inga be bo selonga parce que ngape moi ko ndima mke ko ya inga ye dans ndo yo ka ke mara moi ndo ba pe azo sala na ba benga ngoni azolo ba dans la précision abiso mutalobi asali mon derrière pas na visele image libre donc azo combattre ba ninga no ba sala nzambe siko ko ti confusion na monde na bango ba sala nzambe poto donc tout ça mais la sous théo tout ça la laisse ndenge ni vraiment comme ba moi comme pito pas vraiment mais yango na toloba entre nous les enfants de Dieu nous n'avons pas le temps ya ko tutoyer ya ko poignarder moninga parce que Bible lobby
ceux qui babeti na gauche au pesi na droite là c'est quoi lelo yo qui un serviteur de Dieu je sais pas si on a déjà vu un marabout moko baleka kaka bata baleka katengana na ngo ya makasi tuko pe ya bakangana obikisa musupa bimaki na moni nzamba tikotaki ya tikotaki na whisky mela oui ah bon oui ya tikotaki na whisky dans Saint Esprit na simane yande maman moni tant ozana tant comme lelo si tu n'as pas sage au kweya et surtout na bango bato bami benga bachi bishop avec bon ayebi na ngaiti ce sont les gens au bamemi bato ne perdiction obi bato balande Denis Les lobby bato o ba krena ki nzambe na ndela Denis Les e belé lelo bazongi na makoto ko ça mabe parce que belé pa esaki bango ke bo pambwama nzambe na ngasa bino bo pour comme ça nzambe ya bango basala ki ba bénédiction wana ba msusu pe ba mona ki te bazaki kaka patience kaka azo patienter abi même si bébé te roumeli jusqu'à 5 euros ko kisama azeli amoni yo mosali mabe abi donc c'est papa ndoko sanga bénédiction ndo roumela yo zaki mieux placé yo bimisa buzo baba ninga lelo abimisi pe yo est-ce que les enfants est-ce que ba serviteurs de Dieu ba te abisonine c'est ça l'amour c'est pas l'amour parce que Bible dit aimez-nous les uns les autres si ko bino tant que bino ba sacrificateur banganga nzambe bozana boyo yo zo le kaliboso ko finga muninga peso ba soki omoni mutu comme mon papa dit alors ba soki omoni na moni ozala mabe na sunga yo na eso na biki na peso conseil ko yo kate na zo tant ko sambe na pona yo o liena publier yo na lo mama be na yo poza mutu o koi lokola mutu fotele mapelo lokola mutu mais na makasa bo moto ko ko kapeto ko mais na soutien batu munde baninga mususu na molimo mo centre sani etele misu mais na yé à l'équipe na lo bana ba o ba koya ki siko ye mo ka ko to lo bani ah donc après le gars ça là du genre azo intervenir nani la fille c'est que après ils ont dit quoi on va intervenir par rapport à quoi on a ya lobi que non on est zango mutu bazolo baté zango mutu mususu derrière moi on pas dans libre ça là on soit linga ça là voilà une femme libre azana est mariée oui elle est divorcée azana est mariée mais étant qu'une femme ata wape sous na bana lobby na yo yebisiko kende Babi TV la radio c'est que tu nous faisais aujourd'hui to foot en lobby ce que tu as fait aujourd'hui peut-être je sais pas ça ça qui ont par ignorance soit ça qui ont expressement des bato ba comme lukale ba ça succès na banzoto na bango na ba bongo biso te ba danser ba ça ba succès na kobina mais lelo comme mutu face à film mais va exposer nzoto na epo ba ça ni ba mona ke pa kangi na YouTube ye pa otalama lelo ça liango c'est bon bongo lobby bana no temps ba okola oyo sali etikali archive eza na ba téléphone eza na ba machine et bomba mi na ba compte Google la bato si malobi bien lobi okuna bato ba bimison ba baxi bana na o semaine na mituna bango après yo pasteur yo ye pour de défendre ye pour abimisi motakaliser na libanda yo défendre à libre oui elle est libre de faire ta vie mais à quoi ça la na bandengo ça la on a te ce que ça ba sentiment na pourquoi tu es là pour éduquer oza wana pour orienter oza wana pour opesa ye conseil lokola boyani na mobali wana Dieu zamba ko sale grâce parce que Bible lobby la gloire des deuxième temple est plus grand que la première temple il y a des bosso peut-être simbete na frère Mike nzamba ko sala ngolu osupe mobali mususu ça nini mobali mais na pourquoi yo lingo yo pese conseil wana te que avant dans la fidèle assemblée na nzamba pese mobali mususu ko zo pe en charger na banane yo encourager au sepeli na nenga sali bongo après lobby ki aza libre yo lobo yo tellement de te ngo te ngani parce que Bible donne à chacun ce qu'on a yo ngo pese ngani on peut faire une aventure nous ça na YouTube non ne vont pas assez de temps maman chérie voilà si on est bah ça n'est même sur moi idéologique non so côté na chérie na yo bodo vanda fiancé na boda ki chérie faut pas ko kenanda ku ya fiancé na yo to ko sorleni bilambanye elo wa mona ba la te ko ça la pe ko bota va mariage mais est-ce que vraiment mambo ba lo ba na biso na ba ko ba pratiquer en tant que ba serviteur de Dieu panjanteke zambalola tu vois hein mutu na mutana bandenge nayi na mutana ndenge nayi vivaka on a dit que mutu na mutana ndenge nayi to ko kaniti mais je connais un serviteur de Dieu même si na kangi miso soki oyinde sa ko kangi miso que zambe so yelelo Jésus Christ moi mobali oyo kele ma avant berera bo mutu mais okende akokelo la mon pasteur belge n'était pas en l'air. C'est que yo da fanatique à pasteur. Non, les choses quoi? Comment ils ont bagé pasteur okelo parce que il a pas bandi pasteur de Denis Les bazakuna papa la biso okelo. Non, les problèmes mes amis. Toko mani on to vandi bo. Toko sa ba aventure na biso to sa buzo ba to mela. To sali buzo ba mais ya vandi kuna à méditer. Yé prière les années zambe sunga ba longa na distraction.
ebo si c'est pesi bino conseil oyo yoka tabi atabo boyi mena sambela ki nzambo o bible bia sonda barena bakera amona bino ayebi ke osala bino ngolu na mutu osani on changer pour la nzela nzambe tu vois mais bino za kati ambiance mais mutu mo va ine point mobo osambela pona yo osambela pona osenga mawanzambe kita likolo na yo osengele ngolu tango si pas ambiance bobo ka andi côté ya bino ebo bano ate biso to lembi bona boabi mena esina sambela ki na nzambe na lakisa nzambe bino zamba sunga bino tabo okende na bi place lokete mais akutana bino botike loko bosala lobi bosala bolanda nzela nzambe c'est ça ça féliciter ils ont félicité par rapport à Denis il a encouragé Penien mais il a Belge encouragé Bisoté à sambeli pour na Bisoto tika mabe tu vois si vous aurez l'histoire à sala nzambe bazala à terre Bisoté to sala iko tava mariage boy parce que basala un peu à solo bazali pe basala rapé ba pratique au bon bater à biso est-ce que vraiment ils ont bon auto ba zaka maloba balobara na ba on peut ba pratique à bazali bazali na bango non bango na tout te bazande ndenge moko il y a aussi des serviteurs ba tambola vraiment na 30 ans nzambe bazali il y a des parce qu'il y a des non na lobi ko la bon zaraboy na ko teli bango te na lobi ke bango no tout te bazande ndenge moko eza ko la neti adanjo bato la ke basi no so ba ndenge moko basi so ba ndenge moko te tant biso to sa l'émission abatu musu ba o sa pe kitchen musu azote kama tembele ne musu pa menisa bébé na ye musu pas na hôpital musu pas na montagne ensemble là et là on est là c'est que toi ndenge moko pour toi là na nzota bo mwasi mais to ndenge moko te oui oh, tu vois et on a dit que basala nzambe ya malamu baza ya mabepe baza mais pour na ngai netinga na bi ke ebele nde baza ya mabe ya malamu batikali muki ya malamu baza muki pe na ba tambo pe na crainte nzambe batikali fixe na vo batikali pe na fixe bata debout devant Dieu mais bele ba ke bikenda kena surtout ba jeune ba yele mama